N'habite sur le cabanjimbo. Ba nécromancie, oui. Et tout quand même batumba mission pour fan, monsieur sur le yango. Mais le côté sur la katina itonga. Tout le monde a pasteur, de prophète moko mikolo yo. Et il a parlé sur nécromancie. Oya koki ko benga même ko sambela ko benga ba koko ba papa ba ndiko ba kufa azo solola na bango ndenge kaka na système ya Samuel ba kene pe ko lukaye ko consulter pe pa bima asani aloba. Alors phénomène nécromancie o ekoti na kati église. D'ailleurs c'est un phénomène interdit par la Bible. Depuis l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, la Bible nous interdit, la nécromancie, en définition, donc, c'est défini comme étant la communication avec les morts. Abongwani pede boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babako la kima futa na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom, bonjour. Bienvenue chez Nazaréen dans cette émission Table Sainte avec la princesse de l'Éternel, Maman Tiffany Mokwa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans cette émission pour vous bénir de la part de Dieu, bien sûr. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enchaîne et fait souvenir de pain chagrin. Et croyez-moi que nous serons bénis avec l'homme de Dieu à travers cet homme de Dieu, l'évangéliste Joël, qui est déjà sur ce plateau. Mais la régie va nous balancer un cantique pour la gloire de Dieu. On se retrouve tout juste après. Régie à vous.
retour sur ce plateau. C'est quand tu as fait plaisir énorme à Nekab, ma soeur, depuis les Issa. Que Dieu te bénisse. Love you so much. God bless. À maman Betty Kokelea, que le Seigneur te bénisse abondamment. Maman Madé, maman chérie, que la faveur divine soit avec toi. Et pourquoi pas, papa JC Ndimbu, maman Dadana, Denderley, na Belgique, wana Zambé, à Pambolabino, Makasi. Tout ça, évangéliste Joël, à qui je dis shalom. Shalom, la princesse de Dieu. Bonne santé. Oui, santé physique, na spirituelle intacte, na moulin. Ok. Mais tu as tout na yo na no. En tout cas, na pesi mbote na ba fidèles téléspectateurs nyo surtout ya les Nazariens place Boza dans tous les 5 continents Bozo landa biso. Vraiment, je vous aime tant, que Dieu vous bénisse. Merci prophète évangéliste pasteur Joël. Tolingi n'a pas parlé sur nécromancie. Nécromancie oyo ba pasteur no obeti la biso ba mission pour faire une place yembarango. Bato ka ba nécromancie ba nécromancie. Na bité so ka ba njembo. Ba nécromancie oui. Oui. Et to ka même batumba mission pour fan mususu ba lobela yango. Mais le côté biso na katina itonga. Tout le monde a pasteur ndeko prophète moko mikolo yo et yazo parler sur nécromancie. Oya koki kobenga même ko sambela kobenga ba koko ba papa ba ndiko ba kufa azo solola na bango ndenge kaka na système ya Samuel bakene pe ko lukaye ko consulter pe pa bima asani aloba malbe zamboka. Merci beaucoup la princesse de l'Éternel pour na sujet oyo ezapenda sujet moko tellement pertinent. Je sais bien que ekosunga bana na Nzambe nyonso surtout ba mesana kolanda vraiment chaîne na bango les Nazariens parce que babiloko nde ezokota confusion makasi na kati ya église corps du Christ. Vous savez que l'église au fur et à mesure tozo continuer église ezo perdre ba valeur nango makasi. Tant ba valeur ya église ezako se perdre automatiquement c'est le diable maintenant nde azo luka a gagner siko quand oyo penza ya bana na Nzambe yango ozomona ke ba pratique ebele koti nde voire même dans émission précédente donc dans mes émissions précédentes na mekaki un peu kolobela pour dire que aujourd'hui nous avons en face de nous les hommes de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu au bazalaki les anciens féticheurs au bazalaki les anciens traduits praticiens aujourd'hui bae kokota na kati ya musala Nzambe pona ba benga ngokop. Lokola ba benga ngokop nde siko bazo ba pratique na bon bazala ko salela. Nde ba memi yango c'est pour cela na koyeba na ko pesa témoin moko avant na tokota penza na kati ya profondeur ya sujet na biso. Témoin wana eza na livre ya Ésaïe chapitre 4 verset 1er. Ésaïe chapitre 4 verset 1er, que nous dit la Bible? La Bible nous dit en ce jour-là 7 femmes saisiront un seul homme et elles diront pe bango bakolo babwe, nous avons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, afin que notre opprobre soit ôté. Yo pesa biso kaka kombo na yo, biso tozana lipa na biso, tozana bilamba na biso, posoni na biso sani, elongwa. Alors, écriture wana elingi elobani, cette femme, c'est l'image de cette église aussi du temps de la fin. Donc, les églises du temps de la fin, soit ba église Yamabe eza na kata chiffre 7. Si ko loko les na kata chiffre 7, wana eza ba église eza satanique o Satan de aza donc au travailler na ba faux serviteurs de Dieu, pe soit na ba o pe bazali on a vrai mais ba pengui ba région de la banka ya Satan. Parce que le diable maintenant est en train de travailler avec eux. Si ko bango na surtout bazana na kata chiffre 7. Il y a 7 femmes wana o ba saisi mobali moko. Siko 7 femmes ont objectif na bango bazana ngo kaka ba porter kombo esili elongo la soni mais bazana lipa na bango bazana elamba na bango. OK, lipa na bango bazana ngo c'est quoi? Lipa le pain c'est l'image de la parole. Selon Jean chapitre 6 verset 34 voire même jusqu'à 50, Jésus azoloba Moïse vous a donné la manne cachée. Après sabino lipa o ezala lipa moko o eza éphémère et kenda. Mais moi je suis le pain descendu du ciel. O na yeso bino bolienga boza su na posa msuti. Donc automatiquement le pain c'est la parole. Oyo sengende nzamba pesa mutu.
Nzambe soka bengyo na ministère, so nzamba pesi yo vision, nzamba pesi yo mission, ye moko esengeli azwa liloba na esani apesa yo à l'exemple de Jérémie. Jérémie alobi nga na koloba nini alobi yo ozana eloko ya koloba te ngande na kozwa maloba na ngana osani na ochana kati na po oloba. Maintenant siko ba église objectif na bango ezanini ba oyana mapa na bango c'est-à-dire leur parole. Leur parole wana ezanini ba kotisa ba phénomène yango okota la différence na libanda ba komi l'église de Jésus-Christ kingani. Mais si vous entrez à l'intérieur pour oyoka parole o bango bazoteya eza parole ya mobali ote bango batie kombo libanda. Ba oteya parole na bango c'est-à-dire au monde phénomène mankioneza na kati. Au monde ba phénomène nécromancie dans la carte. Au monde la kabbat jif dans la carte. Au monde la numérologie dans la carte. Au monde la angiologie dans la carte. Pourquoi? Parce que ils ont leur parole, leur pain. Bango baza na mapa na bango bazo lia. Baza na mapa na bango propre ya bango moko. Pe baza na ba vêtements na bango. Biso tokomila tsa. Zwaka à l'exemple ke nga na ye na bala mwasi. To mwasi aye epananga mwasi nde mutu a proposé nga abinga naza na posa na bala yo papa Joël mais yebaka eloko nazo peso loko la condition eza na kolata bilamba na nga moko na kobanda komiliesa nga moko kolia na nga ya vie mobimba nga moko bilamba na nga do ba besoin na nga moko mais yo kaka pesa nga kaka accès nazala mwasi donc la femme de Joël. Vous comprendre siko yebisanga na kacha libala bongo est-ce que bozala erreur? Bozala irrité parce que yeka bénéfice neza kombo. Moi ça bon moi pose la peine à contrôle na nyonso ezate po amilier saka amilati saka. Yango eza ba sorte ya ba église eza lelo ebele ya temps de la fin ba yena parole na bon ba yepena ba œuvre na bon les vêtements c'est les œuvres. Ba yepena ba œuvre na ba yango okendo kota na kate église na bon so tali ba pratique ezo sala mana yo mo okimi o bangi yo mo tunobi yango za ba pratique te ko église mo na mona bikota changu na mikondo nazo leka en passant ba tie porte polé la église ba tumba bansan na ba bouger zo pela église ba comme église de Jésus-Christ bonga est-ce que en ces temps de la grâce tous en la pose tout ça la biloko alo aujourd'hui, nous avons besoin que dit non, c'est fini. Le nom nous suffit. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth nous suffit pour na ba service union, il y a ba délivrance, il y a ba biloko tout batu bazo bikaka na kombo Yesu. C'est fini. Siko tangu na mon église ba ensemble bazo tumba mais libanda ba komi église de Jésus-Christ sogini nango sope les messagers sope de la bonne nouvelle mais tala siko na kati bazo tumba ba ensemble ba pelisi ba bougie nazo ebiso na moi na ebiso esalinga pasi la princesse de l'Éternel na mituninga na bi awa ndie place batu bazo donc osambela na moni batu musu bazo pesa baptême ya moto oyo Bible epekisi ba mona te mwana moko ba lekisa na kati ya libulu moto mais nga na mona bazo pesa mwana baptême ba dindisi moto na kati ba matie ba kitisi ngabi ça ce sont de quelles pratiques oyo bazo ebonosa na kati église yango ba église wana tangu to pesi témoin ye wana Isaïe chapitre 4 verset 1er nde bazo yeba no sala ba misala ba bazuka kombo Yesu ba porter yango Yesu roi yebaki ayebisi ba disciples lobi mukolo wana si on vous dit que le Seigneur est ici le Christ est ici bokende te parce que ba faux Christ ba osani ba kobima pe bato ebele ba ozo kombo na ba salela ona ndenge ya mabende yango tozomona lelo alors phénomène nécromancie o ekoti na kati église. D'ailleurs, c'est un phénomène où il est interdit par la Bible. Depuis l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, la Bible nous interdit. La nécromancie, en définition, donc, c'est défini comme étant la communication avec les morts. Yangwana, donc, la définition de la nécromancie. C'est une communication avec les morts. Est-ce que la Bible nous donne l'accès de parler avec les morts? Non. À ta place, moi, côté Bible, peut accès. Si Saoul azala qui n'a problème, Nzambe azolo belaete, à mon akenyon surtout message est soutenu dans la part Nzambe, Saoul a forcé à que nous luka la femme magicienne pour être cette femme là, aïbana ko se porter gara ya ko invoquer l'esprit à Samuel abima pour aswana Samuel. Alors, quelle a été la suite? Pour omona ke Nzamba lingaka biloko wana te Nzamba tombokela ti Saoul azala rejeté.
La Bible a dit l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul à cause ya babiloko ebele Saoul a sangisaki nao nzambe apekisaki les choses par interdit ye aki asimbi yango nao ye moko akenda na koluka la femme magicienne nyonso wana tuza ba infraction o nzambe azwaki Saoul ti Saoul azalaki rejeté. Maintenant siko lelo basala na nzambe bakomi siko kokotisa phénomène nécromancie comme nango normal ndeti lokwa ndeko wana na moni na kati église na en pleine émission na journaliste avandi na famille wana bavandi wana na mupanzi ye atuni famille alobi kombo ya papa na bino nani o kombo ya papa na biso kingani abi OK nazo benga la bino papa na bino awa en pleine émission comme ça tout bozo solo na papa na bino journaliste a dit ah papa bozela kasinga kasina se déplacer habiter ko se déplacer zalaka wana oyoka makambo nini papa na bango akoloba so eza bongo te. Et pendant que j'étais devant mon téléphone en train de regarder navandi pe nabi na yoka ko navandi pe na oyoka abengi papa na bango so pe papa na bango so pe nani on so kombo so Floribert so kombo nina abengi kombo papa na 3 fois tango abengi papa 3 fois mbala moko ah oui votre papa est là aye ye wana ye abandi sko ko eza tala papa na bino tala liwa kufaki na nzela ba Kongo tala esika boy tala kutu ayebisi nga boy batu baboma ye eliwa na ewute pa na mutu boy pa na boy bala mbamo babani bamoko lela. Moi je me suis dit en tout cas ça c'est quelle aventure, ça c'est du théâtre. Est-ce que l'église a besoin de ça? Ce n'est pas la prophétie ne ekoyeba ko faire enlever batu. Les gens ne seront pas enlevés par rapport à la prophétie. Parce que la Bible dit mais la parole reste absolue. La nécromancie, c'est quoi d'abord? Vous comprenez? Non, la nécromancie, c'est la communication avec les morts. Si le prophète, il peut apôtre, comme on est apôtre, apôtre, à côté, si en communication, na papa ou sa koufa, abandis ko relater ba makambu ya papa, on n'est pas na bandeko bazawa. Donc c'est ça la communication avec des morts. Yango ozomona ke nazala pe contre bateau pour bilo qu'on appelle na monango même ata na famille na ngai. Et en ce moment-là na banda na ko comprendre écriture nazala pe dans la connaissance à mam nzambe te na tuzaka na ndeko na biso akoya la makambo wana pa koko tela yi. Koko ye na lebi boye tala boye azo ba makambo za vrai. Awo pe sa penda li sakoleza na précision. Mais après si bino lisakoli makambo eza vrai mais eza siko na ndenge ya makambo na nzambe te ndenge sengele salim siko ba papa na biso lokola bazalaki batu mo beaucoup plus focalisé na nzamba bakoko omolaka tuka nzambe ya bakoko bango nzamba bakoko siko maintenant bango pe siko bazwi espace babilo wa mutu andimaka biso nzamba bakoko toza nde bakomi siko koya kolobaka à travers ndeko mwasi pa bakwei wana nga koko na bino na ye tala ke bakosela obete so sanga na ngobeto mbata donc bongo siko ngana tawana nazo ndimela ngope nazo komaka ngope so message ye ngana na simbi kai na bando kom na komi alo ipe babilo musu ekokisami yango na omona ngo babilo ko esale mepa na ba porte pied bakutani na femme wana zali na esprit ya piton azo pesa lisakula avec précision mais tango ba koti na discernement des esprits babio eza piton ba chasser esprit maman esprit bimale mutazo ni normal mais siko yo comment on appelle la mission qui matanga tu vas te kunda mutu baoloba. Est-ce qu'il y a un peu de nécromancie? Mon inongo kei, mutuale yo, sala ebo, tout ça. Est-ce qu'ils a permis? Est-ce qu'ils a mandé? Te wana tangu boke ko kunda mutu. Bozo sala déclaration et non bozo sala invocation. Bozo sala déclaration eza muto bozala ki na à l'exemple étant mutu abotama. Balo bagati. Mwana tangu abotami. Boyambi mwana lobi mwana to yambi yo. Zala lipamboli pona biso vi mobimba to sepela bolamu ekota tutu wana po boyambi mwana parce que l'enfant aza une bénédiction. Mais tango pe bozo kende ko kunda mutu esenge boloba na ko peso exemple na Bible dans le livre de Genèse chapitre 29 na Genèse chapitre 35. Bon na ko dans Genèse chapitre 35. La Bible nous dit pendant que Jacob azo kende ko kunda akundi mwasi na Rachel akundi na chemin ya Mamre na nzela Efrata akundi esili après déclaration ya Jacob na sépulcre lobi ici c'est le sépulcre du c'est le monument du sépulcre de Rachel qui était érigé jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Pourquoi alobi message wana? Alobi message wana parce que batu baye banako se souvenir na des événements qui s'est passé, donc c'est-à-dire la naissance de l'enfant et la mort de la maman. Nde alobi place à sépulcre wana. Yoana eza mabete soki mutu bozala ki ne vi mobimba. Bos tambola ki na bozala ki na bozala ki dona bolingo na etang bozo kendo kunda bo lobandete. À l'exemple ya Lazare. Lazare akufi. Bat kundi epe. Batu bazolo baloba wana o koto alobi azalaki koto tout ça balobi na bango. Mais mabende komaka pendant que bokoti na kati ya cérémonie ya invocation. Tant bokoti na kati ya cérémonie ya invocation, nde place au monique Bible ezako interdit. Yaonga moyeto kindo si sana bongo ezate sans pour autant témoin aloba. Il faut to loba témoin fa loba maman. Témoin d'aza très important. Deutéronome chapitre 18 verset 9 to kiti. La Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Disent qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de guire, de magicien. 11. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Omoni, Bible pekisi, personne qui interroge les morts. Donc, okoki kobenga batu bakufa te. Oh, ndeko langa, omoni nengo kufa, na kombwa tata langa kufa, songa la sala geloko alanda yo. Tala babiloko. Donc, yo kati la ina kombwa tata na kufa, automatiquement, c'est un esprit maintenant de ezoe parce qu'on a kolata maloba na yo pe, et que, moko et sali agissement na yo. Parce que tu as fait appel à un esprit impie, un esprit de mort. Moto de sa koufeza sur une relation, te na biso batuya. Ya bon moi, na debi ya liwa na ye peut-être à côté ko ya donc l'auto po boza moto boza na ye. Ce n'est que nous mais ce qui est commis en répétition ba ebisa ko na ndoto papa no aye so kende place besoin mbongo bo. Là automatiquement au commis kozala dirigé par les esprits des morts. Attention ba ki papa ya ka lobe ngala na ke na sali pe simbi. Papa ya ka lobe na osala mo. Kasité. So na moni papa biso so na bimi na zo. Na zo mbongo. So ki na moni papa biso na bimi na zo mbongo. Donc là automatiquement ba cotition balamo en connexion avec les morts. Donc yo croyance na mingi komiso yo moni papa na bino nde makambo esale madon pa na okombo nzambe pa na mutu moye oye badon na ko tiango va dans la première position ezati. O bana mingi donc ko croire kana papa ni. Face ya necho yo apôtre Moïse azosala. Eza mankiona. To eza na moninga obangisa batu to pena azana kacha makambo yemokai. Bon, pour na ko déterminer ce que dans la kata makambo ngoto azan la kata makambo ngote wana na ebité spiritualité na. Mais auto zo mona lokwa ba fait, auto zo tala. Donc ba biloko wana pona ngai en tout cas nazo considérer comme étant eza ba phénomène moko ya mankiona un d'abord, de deux eza ba phénomène moko boye o eza ya ko lakisa donc magie o batu ba koti o batu ba zui. Po ba banda ko tala kuno ko sala ba biloko boye ndeko mo boye na yebi abanda o sala ngo ya mwasi ya banda ole kami ndona chebiso azo sala biloko ana so pam mutateatre kufi ya bimi oh na solola ki na aya ko yebisanga yo solola ka ta no mutakufi tango azali don na bomo e prophétie zate message zate mais tango akufi nde asololi na yo ozo mona siko ba nécromancie pendant que azo sala biloko bongo batu pe ya poto balinga pe biloko bongo mingo mo ba ndeko bango na appel mama prophétesse bazo benga tout ça ba aventure bazo lia ba mbongo wana nde ça va. Mais biso bato toya tozolo ba makambo na ndengo nzambe azopesa biso bato balingi na ba vérité te balingi nde bato bongo. Oh prophète asali boy, oh prophète akebo nde tilo wande ko wana na utaki donc komona dernièrement. Na landaki émission moko bikoté na chaîne La Voix Céleste ndeko Max papa Max. Ndeko Max aleki na La Voix Céleste pour dénoncer ndeko otangi kombo soki Moïse wana. Donc azo dénoncer mwana na ye prophète na ye kombo mwana na ye prophète wana ba escroquer mama batu mbongo soki $1200 so pe combien mbongo ba escroquer batu ndende ko Max aleki pona kolobela makambo ya escroquero bango basala ki mama wana ba ebisi ke apekisa mwana na ye batika ba kopana bazo sala ya escroquerie ba lié mama batu mbongo na niveau apote mama na bengi azolela abengi ndeko Max pe ndeko Max aye koleka na La Voix Céleste nde ba lobeli dossier wana. Et ça là il n'a pas si Nathalie a dit bon peuple de Dieu pe ba comme na bango boy
bazo sepela mingi bakota na bateau baza ba aventurier ke bateau baza sérieux. Parce que d'ailleurs peu dans bilo musudo nazo kamwate, la Bible nous dit que na mikolo wana beaucoup de gens abandonneront la saine doctrine. Peu bakoye banako se livrer na ba choses, les choses qui leur plaisent, à des démangeaisons, des choses qui leur plaisent. Na biloko ezo sepelisa ba so ba ese dans la moni na sambe tunelo boye professeur papa avancer kende ozoke malamu papa kende avancer o mona siko ba prophétie wana les abiloko ezo bomegli professeur avancer papa dadi na moni na kota ve na bino na koti siko na domaine ya mamotali sensation. Ça c'est maintenant les sensationnels. Ah, est-ce qu'on a besoin de ça, de ce spectacle-là? Merci beaucoup, Évangéliste. Nous sommes arrivés à la fin. Conseil gratuit dans le connaître surtout on dit et puis na bateau ba osali la ngo na numéro na téléphone. Conseil na gogo pesa bien aimé dans le Seigneur partout place boza na monde bozola ndanga aventure ekotimi. Ya onka ndenge baloba ke muyaka moko afingisa ba ya nyonso. Lelo évangile ekomi na bulu yeki. Ba fo ba koti makasi banganga ba koti kopango ba tradi praticien ba koti ango ba sala nzambo pe bazali dans la vraie batiki vraie vérité ba koti na kata fausseté bango pe bazo sala ba makambo ango yango bozo mona ke ba spectacle désolant eza du jour au jour. So oya kiti o wana bimi oya kiti o wana bimi nyonso tout eza pona koyeba ko sakana na ba vie ya batu yango place ozali bien aimé dans le Seigneur. O eza tenté ya komikotisa na kati ya ba sentiment. Botika komikotisa na kati ya ba sentiment, le moment eza déjà kokende. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Pe na pesi conseil na Bible non surtout. Oza faux prophète. Yo pe mutozaki na kati ya vérité mais okotaki na kati ya buzoba, ça c'est le moment ya ko se repentir. To sala musala nzambe ndenge sengeli po Yesu atuna yo. Abi quel est un bon serviteur? Oyo na place qui peut pesa la nourriture au temps convenable. Yoso pesi nourriture na temps convenable. Le jour où le maître sera venu, à quoi na ko frapper d'un grand nombre de coups parce que tu n'as pas respecté la mission oyo a pesa. Alors mon numéro de téléphone c'est plus 243 80 86 66 327 plus 243 80 86 66 327. Que le Seigneur vous bénisse. Yo pe mutozo bela vous en a problème, yo pe muto vous en a makam ezo simbate. Que Dieu te bénisse et place union sur tous à peine zamba bikisayo, quel que soit le niveau de ta maladie, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Quand on a déclaré bon on a mukuse nzambe pas saluer. Amen. Merci beaucoup, restez branchés, abonnez-vous massivement. Ciao. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta